pona loyenge te na obeta pona tondi sango elo omwende bokamwa ki fikim ndebo bokamwa stade Martyr. On sera là avec nos caméras. J'ai même à couper que concert à Nesimba na tiango so avec ma montre Bulgarie Nesimba tembe ko bomayo tembe kaka ndeko boma batwa daisa bango me bayo karaté. Donc c'est-à-dire que Papi le Prince, il est affecté. Nakati ya combat le 25. Il y a un ami qui corps et âme. Parce que dans le bas qui sont qui ngai lelo, ceux qui ngai lelo, hérité Simbiti. Nachaki ba plan nga Angers. Ba beni. Ba plan nga. Plani. Ba plan nga pela mwana mobali. Na oni ba ke Prince le azanga leki. Hérité Martyr nae ababeti on a monté ma bé na monté ma likunya monté ma moto monté ma nyonso wana vous comprendre pour nous prouver yango iloko ya kokana esimba kate yango suki bongo oyo eza expérience aussi ndenge makambe keneli deuxième tour sko vanisa pena moral kota ba stratégique obeta so Martyr pour olongola eloko pour fallait tiki devoir. Merci l'internaute tout boza coaché en ce moment partout à Bozali Bozolo à travers votre chaîne d'actualité Concept Touch TV, la chaîne du moment, chaîne où Pinera toujours en Alex Ngandou mon amoulouba les Benjamin de la presse mon aba maman mon anza menera pour nous servir bino comme même la no actualité ko solo la rana ba invité bino bozara musika botuna rabiso ba keso belé tozara pas obligé au luki la rabino bateau et puis bazala ba mieux placé to bateau et sengela rapé ko loba lobara par rapport à analyse et belé basalara. Et on a Alex Ngandou on toujours dans le terrain pour nous recevoir la meilleure vie toujours ma place Bozali. Merci déjà les Vikings Vision qui est derrière la caméra. Merci infiniment maman fille. Maman Masolo ya papa Audace Milandou. Un grand merci à toi mon vieux Patrick Trifazé courant ya Chine Gombe na Gombe 32 ans de pouvoir. Un grand merci à toi les jeunes boss les fils du pays Apachamou pe moi na maman Linda. Les jeunes boss les fils du pays Apachamou pe moi na maman Linda. Merci infiniment à toi aussi l'ingénieur Dominique Yalanda depuis loin de Zotala Bisso mon vieux Gabé Kabemba Hôtel des Monnaies mon en bas la lière à dollar et la latte. Pourquoi pas à toi mon vieux Aimé Bambongo depuis Californie Bambo Tebelena staff ma place Bozal. Je pense que l'introduction à l'attaque vous avez vite compris que je suis avec Gelor Longa. Il est vraiment invité dans Gato Solané par rapport à l'actualité. Tobo Sanate hier et Zala qui concert il y a Hérité Watanabe. Tomé Kempe Rosolango na Gelor Longa au Penaza Pembe na yende vraiment to Solané mingi par rapport à concert il y a Hérité Watanabe ningi les Kakilobi. Tobe ngango récite échec. Ba question aux ala yanga ba réponse aux a toujours yaé. Le Viking sont au même langage fongolanga. Là sur le déjà invité na ngai Gelor Longa. Bonjour meilleur. Merci pareillement. Bonjour Alex journaliste à Solo. Voilà santé de. Te ki manzamba bateli tu fête no elobi na ki m'appelle Sengonyos. Voilà, merci beaucoup pour te fêter na kimi appelle Sengonyos. Par rapport déjà à l'actualité n'engé to Solo. Tu dis que lobby ezala qui concert ya Hérité Watanabe Gogan Moto na Tembe. Mais éviter déjà au tel concert Hérité Watanabe auquel Obanine par rapport à concert avant tout qu'il y a des détails. Ah, trop parler petit ouais. Ah? Trop parler petit ouais. Aïe 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 mawa. Mawa. Mawa ndeni Hérité Watanabe petit concert lobby mawa. Martyr ezala la ngote les kamobeti ceux qui ont son balimiate. Zaki concurrence ya plein. Ah. Zaki concurrence ya plein Hérité plein obiso to satana qui yangote échoué. Échoué. Fallait déjà au moins déjà R1 déjà 14h 16h déjà plein. Vous monde le bagi trop porte-parole mo boya wera dans ce comme ya Papi le Prince abaki soki stade na etondité mwana na ye azanga leki ba okate ba peni na biso mi mibali siko yango wana hérité pe na miso mo ya Papi Mboma abaka atie loboko na montre na soki etondité bakata yango siko ozomona na promotion tout baloba même tout baloba ki o basaleli stade échec c'est akoki ngote akokite ya chanda kutu elegita ya
Il y a Chandele qui l'ont taillé. Ah bon? Mais oui. Oui. Oui, 0. Biso que la guité qui est sauté, tout est plein. Tout le monde a plein. Batindi capinet, Bakwado ba été, moi batsa pinet mon pépézate. Batindi kiango, batindi kio babiko moulande bikisi batu. Bilonde bolingi kokote la ba mission trop. Ceux qui za bongo te za bongo, ceux qui za bongo. Ça dit ngana yebiso zaki na stade, Bakwado ba été, ba pinet silim pépé stade vandi. Bakwado ba été moi batsa ba pinet mon pépézala qui te pour ba tindi kan. Ça de tikali na wala. Ba sena bango au Bakoya Kosala. Bien rapport à côté dans l'histoire à Betty Stade. Yozo le bambou, la moule bandi erni. Moule bandi, 17h je crois. 17h, son abo sanité. Mais t'as la stade déjà à 14h, il y a un vide makasi. Au sorti qui tout le temps à cause de la vide. Pour un événement, nous sommes nés, nous avons le place. Pour un jour, nous avons été là-bas. Nous avons été là-bas. Nous avons été là-bas. Histoire. Nous avons été là-bas. Déjà, nous avons été héritier Ezala, échec total. Mais à côté de ce qu'on a échec total, apparemment, il y a plein de choses qui ont été par rapport à l'organisation de sécurité. La sécurité ni ngo za pour bato bazala bantu linga sécurité na zande tout monde ba policier bazaki wana ba maître ba policier kana ba maître là qui sécurité na grave za inen ba ambulance mona ki wapi parce que le monde ata ambulance te ata ambulance yaki pour esa nini pour bato bazala bantu basani parce que babi déjà que kuna ba ba kende conseil faut pas muto kufa marambo belé ba kende ba yemba ba bazala plein même muto kufa peut-être oki peut-être jusqu'à là que muto mo kufio muta piquer crise ba toufma to ki ngote Batu bakokufa bakopike ba crise soki boze belé tout fumé bakopike ba crise bakokufa batu bazala bangote bakopike ba crise ndeni batu bazala te bakopike crise ndeni émotion on a ya population au bazaki on a peut-être émotion ya émotion zalara non ya fali le batu bandeti jeune mon landa ka peut-être moi bito ka fali à côté tout fumé na kokite na koi na piquer crise o mona et tout fumé nde yango et ça là que batu ba piquer ba crise ba koya wana batu bazala bangoka batu tambla bango bato tambola moyen au piquer crise exact au piquer crise pas bato bazate au piquer crise ndeli bato bakokufa soki toza plein bato bazate bato bakokufa ndeli so bato bakufa ki na arrivé à Fali moto akufa te mais na arrivé à héritier bato basala ki accident bato pe bakufa ki na arrivé na non, on a personne comédien moko na katsuana. Au monde. Et vérité baluka ba raison te qui a nini te. Na ça l'analyse sur les vrai, c'est faux. Hérité stade autozela qui a ngoté a échoué. Mais les gens disent que par rapport au pays à niveau né par rapport à qu'il y a n'engue bazalana ba fali ba trop lourd y pané n'enga beti bongo déjà pe ça va na habiter sur que le bani kasi pas trop lourd tu y muto nga robeta kutu Olympia ça la léger malgré Olympia ngo simbarate ata trop lourd ata trop lourd abeti na orchestre mnene maison mère fali pe na quartier était ezaki e ba guerre ba bibi e ba ça la ya bango na niveau ni lingo lokele net azana c'est non yem ta boté li place à faire aloba na niveau du bongo tse mais oui ta boté la place à faire mais quand on parle les clans wingé barmo contenir héritier barmo contenir héritier et ça bongo comment connaître c'est bien pour azama on bali a beti à côté dans histoire qui a beti qui martyr mais autres zela qui yangote yango les bandes la seka qui bato lo baki trop yangote o to kino ko mona ba ko la mbula makambute parce que ti ba 17 ça daika bato ka ndambu zomona bato ka ndambu vambule ba zela ka ndambu ba ko na bangote niveau baza niveau ndenge moko catégorie nyonso baza ndenge moko na ba wing na ba ferry na ba fali ba on se parle ba ndenge moko so que simbite album ne simbaki to mona ke simbaki concert simbite quand on parle de concert simbite za ko yemba te ils ont des plein est-ce que concert ils ont plein toi ils ont la musique ne ba ba kendo yoka awa martyr na biso ils ont la nango sous ko yemba te ba ko ta plein oh na zo bisaut na plein tant jibe a beta ya bling bling batali jibe c'est plein makasi wera ayiko bandela pour y passer la plein koleka muninga ils ont la plein au sommet ils ont la peut-être ko fait yaki batu et bazela qui na plein ça dit na catégorie ya mission na tangilo bato ndisi stade te zarara héritier na papa wemba
Par exemple, Atoni ça a été, mais à bête, raconte une histoire. Atoni ça a été, ça a été. Vient absolument Zakara, Atoni ça ou papa Wemba. Bon, ça a Atoni ça stade. Oh, bon, ça a Atoni ça stade. Atoni ça a les stades. Mais vous allez ralentir, votre tribune bazar na bonté. Son a pour tout bazar raté. Oh, bazar raté, à tes tiges là, dit soutan na yé, à tes tiges Johanna, bazar na bonté. Bazar ralentir. Le pour tout bazar raté. Au sommet, bazar raté. Ça dit, oh, bango baloba qui te routine de Marti, te resala Marti, te redéplacer en haut. Quoi doit y être, bâti mon PPT. Mais routine, comment va bataille déjà que par rapport déjà le roi va bêter, c'est que bâti dit en haut. To yeba qui clan wingé et redoublé clan quartier latin. Par rapport, n'engue babagi héritier au bêta, dernier fils boy, plein fallait sali, bango ba routine de cabaret déplacer stade. Quoi doit y être, bapine, bâti mon PPT, ça de Tikalika wana, clan quartier latin et l'équipe clan wingé. Mais l'héritage qui soutient grand golo par rapport à Fali quand même. Mais oui, il y a un dans le bit. Parce que là qui va grand golo, Bafan n'a pas baya. Au moins il y a le mot ça la confusion. Bafan y a wingé. Zaki ba biso des sites au Kolimakas. Le moteur se terre au Lingaya. On se reprend. Bafan oh y a wingé tant wingé Kabwani dans 97. Si lelo to comme dans déjà 25 je crois, 25 ans au Tasco. Ajasco, tout ça, il y a des qui ont 15 ans, 25 ans, 40 ans. Ceux qui ont 20 ans, 25 ans, 45. Ceux qui ont 25 ans, 25 ans, 50 ans. Ça dit, au moins, que les tout ça, là, bana. Jeune, oyo, parce que nous avons les pays, nous avons les jeunes, lesquels là, on peut 30 ans. Oyo, bazaki na stade wana. Ozomon, yango. Na concert ya ba fali pe na héritier. Ozomon. Mais babikolo ba équipe poteur otala to comparer, pour comparer à comparaison. Ya salibo, yebo salibo to comparer na ne Simba na ne Roleka. Ça dit na ne oyo muta gagner bango za la wenga mikoli za la mona na ba héritier c'est fali poupa. Ah na ne oyo. Na ne oyo. OK. Abeti bango, na plein abeti bango. Abeti bango, abeti. Voilà tant lo babeti bango koyoka ningolo babeti bango wana mais tomoni bango bafana ya héritier babi bango ezali quantité te bango ezande qualité musique c'est-à-dire côté chant tout monde aboyemba kuna héritier ou le qui fali na royemba est-ce que tokelo ba ke héritier za adversaire direct ya fali pour paton ndenge yo monde la makamo parce que bino wa mkolo pe ndenge monde la mama musique qui héritier za adversaire direct ya fali pour quand on a biso te balongo li faire pose adversaire ya fali ezaki faire parce que bato ya clan wenge batindi qui fait babimisi héritier aza ya diversaire net direct pour sauter les peines ba conférence de presse peut-être là ba le ba héritier ala haloba qui ya yekuna pona oyemba ya été a bomba ba musicien boyete ya bena ko misa ba mise ba oyemba mais ngana bisa bino marti to kenda kuna to kenda pona rotala te que so ga yemba so yemba te marti to kenda plein ya concurrence banaki ya wira na jibe ba jibe so a belti we ko wira belti te wira leki na plein wira banda kala ti siko pe babaki fali a otondisa te moko ya nani ya monsieur Ferrol ba so ki fali a tondisi stade wana a comédie mbika wa marka usna a dembika a midembika na été a monike ça les a na plein il était balbaki a ti loboko et papa pimboma na montre na so ki simbite bakata moko balbaki bokate sexe na ye so ki stade héritier et tondite po mon année azanga leki monike jamais mutu moko azaro le kalbaki na koyemba ko le kabwa no ba so ki tondite bon toi tu la rababa plein ozomona la bango moko ba mise ba yebe qu'il faut plein pour héritier le baki yango plein faut dans la plein on comprendre que bango ba kenda la musique ba kenda la plein mutu ko so to kenda la plein tu kenda la plein musique était plein ba ko ça te de l'équipe fallait no yemba net na nini ko yemba na sani ngo yemba net nini OK net nini ngo yemba o yemba net nini on se comprend personne peut au moins ba plein les karamakasa ta personne to zongi pa ba jibe na ba wera ba plein na izala ki soki ozana ta concert ozo kanora bongo mais tant ba zwa kango ba ke ko mixer ngo ko sukulango ba bimisinde mona okomo yoka son ezo yoka mais so besoin na kata stade na plein na oyoka no kate banda ba wera ba jibe ba bete ba stade na ba plein oyoka no ngote ozo repona eza bongo to kene la plein to kene le so te oyemba so ndeni ko toyoka o bien tant bokenda bo mixer biloko na bilo selende bo salaka ba bimisire onde toyoki son toyoki nde mutayembi mais boy to kene la plein de kolanga plein babi concert a fallu zaki ofele héritier wotana bene ba billet kami na lobby na yo concert wana ngai so le moko ça lo fele ça la nine ko déplacer déjà mutu avec sa volonté na tiki mabana azo sala accueilli vers kotala yo eza jeté
Oh la monique ezagi Ophélie pas ça Marty Ophélie batu ba ya soki ba ya. Ba ya so ba ya. Bongo conseil nini batu ba kota nyoso ya mbo. Ba kota ya kape bo Ophélie. Mona ite. Ba doko de Ophélie le bit. Ba ki be tout ça ba tout. Ah bon? Les kala ondengo lingi kota la ondengo lingi bando ki peta ba tout. Oh merci. La Barcelone la route nani auto ba secrétaire ba mettre ba terminer bon na ba chasible bon ba ta la rabe si ba limbi ba yayi moi na maya fuili donc c'est on yoba ki ba mettre na ba sala musala te lobi don ba liembonga pamba te ba sala musala soki batu fallait batu ba salati muta sala musala botele eza sécuriser pour na okengela tele mi atala mais batu ba sala bon sala musala amona lepsu 4 ba koti 5 ba koti osali ba wana atele bi 4 ils ont foutu net ya yebeke ba kotindika stade mais ba kwa do ba yena bango te ba tina bango mu pepete na ba pine stade vandi lango ezaka lango wana stade vandi mettre osani parce que le bik est clan latino et il y a clan wenge skoto c'est la nini qui est clan wenge am ce que longola et que battre record l'année prochaine parce que faire répéter déjà nos 5 années prochaines oui tous c'est l'affaire déjà le 2023 le 30 juin peut carré juillet ça va tous c'est là l'aime sous faire c'est ya faut faire à date tataleki à moi la souka soute tataleki total la moi la coquette tataleki yana no so a longola et le wana et le ya fallu pour plein wana eza mystique te eza mystique rappelle la kenegi to tindika stade to tindika ngo et ya na vélodrome wana la force tout ça mais elle so ba kwa donner ba été na lemba ite me ba kwa donner ba été ba tamo pepe na ba pine stade kende kwa do ba été ce que boge ok là Castéron na otigi ekitambot to de poson wana ba kwa donner ba été ça dépend ba kwa do ba été ba ti ba pine e mo pepete stade e vandi nango Evandi ceux qui va bien abonner ba fanya héritier va bien abonner ba spiritas fallait boya pene belé bolongo la mais boye na binote to ebite po anini stade to ba to kotindika to ko tindika te stade 20 ngo wala malasi masusu so ya bandela boye belé po clan wenge ça a toujours la force clan wenge vraiment ba to ba ya no wela rozala rien nana rozala to mona sauter personne rien bela dadi azai na été tout ça ko bonne habitude sur na sima to fana na ka place wana parce que ti concert esili we ranson na monanité aucun leader ya clan wenge o azapoa toloba we ranson ujibe nde batu ba no s'attendre que to mona présence na bango ba monanité ba ya ki pété yo seli oneni que au mona que net we ra mingi to tia we rezaki jour anniversaire na parce que bando ba keza cadeau rita ko pesa we ranson mais we ranson na monanité na jour anniversaire ni na concert oyo mwana ne oye muro bando bete la tolo hérité dernière fils tour de contrôle we ranson na monanité bon le so peut-être ba fan le beleton o ba yaki wana o ba kota wana ba kota la pena na wera pour ba yaki wera ozala ba kota la wera ba kota la ba kota la wera ba yaki wera ya ba emutu voligo wera uti changwa ya bo wera ya bo oh batu da binwa ndambo ya libanda ba atala bo zelonga batu mo ba yaki ba koti na bon o mona batu ele peda wera batu mais si pour ngai na sisi na ngape concert de bon mona déjà ils ont un chèque total moi yo bimé ngai na bimaki ba 18h je crois moto mo le côté qui là ça bon voilà on a ndimete batu bon mais dans la route à vapeur déjà daki dans les loté l'autre tous les de la forêt tu n'as même pas 19h hein 19h je crois 19h son abo santé et même bien qu'il nous conseille si c'est conseil na soukate mais na bimaki fuilu ba yete ben wera afoué neka pour la grimace nenda sala nango atara moi na pour grimace neka nda sala de la forêt bon nane pekeni pe na bagi yo Autriche au Bengisi ba wera ba vieux wenge ba kozala boy na linga ke sola bate me yaba ki sans wera a otondi seneka wera ou pas na posa ou ya pona bonté ma otondi etonda igas to mona yango etonda ki parce que à part wana ke so ken pena lobara héritier wa tene beso linga sala plein aya memaya na nzete moko ya mbila komelise masanga mbila wana so héritier melia ngonda osala plein ko to pesa ken pena raison le héritier sali plein to ken pena faut balandela mso mtache yombo concert héritier te zalango pour na bongo te marmiya le ben pour la santé pour na business zalango pour na bongo te bezayina pour la sentiment pour na business zalango bongo te
nayebi sibilo ezaka na ba époque mutu moko bimaka likolo ya ba ninga vous comprenez ya likolo to mona pe ba kester ba kangara banda 90 ti ya 91 6 na 6 kester na kester za likolo ya bango tous et wala na papa we ba nani kester za likolo 6 danger to yemona Marie Paul Azuango on dit peut-être la rana ngamba batabandundu ba 6 bon ouais on dit de la bakisi mo na yeba répéter Marie Paul Azuango Marie Paul a to pena na montre moto concert wenga yeka na ballon d'initial l'équipe ba tout ba bimba landi 6 ça vous arrêter Marie Paul vous comprendre et ça bon to yemo na pe de la forêt à so vous comprendre maman la 6 le ka ko mo bimba pour de la fois ils sont ha o lingate ozawana 6 ça vous arrêter ce que bien 6 ya fali vous comprendre et ça 6 ya fali fali tanga bête pour donner 6 bato ba yi pour la minute dans la 6 ko le ka baninga c'est fali poupa to reconnaître en ose fali poupa misus pe bazala bango ba yeba comme héritier ba firme mutaza pe na 6 o pe so seli kam ils aussi ba c'est fali poupa osomon la bêta shark plein bêta fikine plein ayo bêta pe martyr plein vous comprenez héritier bêta fikine bato ba yaki akena na stade bato ba yi muke o biso to satanaki na yango te bato ba yi muke osomon bato ba yi muke. Ça dit, il faut sous-souba ça l'effort à sentir qu'il y a un comité. Héritier Bénin Stade d'année, na commis pénal à niveau. Non, vraiment, il y a un poste commis à niveau, à pénal, à 6 euros, le stade d'année. Pour pas passer à 6 euros, ça, c'est stade douane. Mais est-ce que ce que tu as dit, Héritier Betty concert à Martyr très tôt, à Béton par précipitation? Par précipitation. Ah, Fali a nous ça concernant avant Wenge. Est-ce que non, bête à Martyr avant Wenge et bête les 30 juin. Elle aura déjà bien avant. Ça dit, tant qu'on fallait à Betty en haut, à Betty concert, on peut battre Wenge. Ya, tu as hérité bête en avant. Fallait bien attendre, pénal concentré. Raison, Héritier Zanika son à 6 ans carrière, des albums à Pamba. 6 ans carrière, t'es. Oh, est-ce que toyebi héritier na 6 ans toyeba déjà wata no ça 6 ans déjà na maison mère héritier à ça le succès na Martyr wana tanga bimara na 2003 je crois que betaka il y a à laquelle elle est na stade la Costa Fukama héritier bimara na 6 héritier ah banaki déjà mutu déjà za des stars ah banaki déjà bato déjà banana poto ko na ba yembele héritier aye ah ba bi héritier bon aussi ça et la carrière ils amuke c'est la 6 ans. Au seul album, et Simbi Congo, ils ont eu Kango. Ils ont eu un bongo. Aza artiste, ils ont eu Olympia. 6 ans, il y a carrière. Non, pour ceux qui combattent, ils conseil na poto héritier lingo beta Zénith topé Bercy, il fallait beta héritier lingo beta. Pour exemple, tu na tembe à Kendaka. Lingo beta. Azamu keta azabata 6 et belé déjà. 6 et belé. Il y a des orchestres qui voient na poto pour que beta concert ou tu vas rédier à Miss Bakokate na ville Mobimba. Ou tu vas rédier à Miss Bakokate aux orchestres qui faire voyant à Kokatate. Mais oui, Kokatate. Mais il y a à Saliango. Et ça j'ai été bazande ba reconnaître des fêtes na bango que bakoki martyr te bakokité ba reconnaître. Quand on a des fêtes hérité Watanabe au pe sa faute nanani à l'artiste parce que tout sous bazo condamné pe bato organisation babi même sponsor pe aida qui vraiment artiste était pour la publicité concert yozo condamné na l'artiste yemoko par rapport que ni bazo ba kabeti on très tôt to sponsor to bato communication na condamné moko musicien parce que yé azalara tant on sona wera ou aza mutu stratégie ou aza mutu maka bebele belé poni atunangité faut ça la pour ça de tourner ça la bossa yora si ba pesa ki ba stratégie on a ba pesa ki mais ça ndesko temps la été tant on a bête on a 20 trop hérité aïe na précipitation ababetara marti pas approuver ba diversaire ne le rôle ba bina et banani ba fabrigas banani pas prouver sous fallait pas sous danger pour winge que winge et tindi ka faire et ta hérité na place pour hérité ba kende concurrence na fallait isaïe moko avant na de la forêt aïe ba stratégie aroye ça peut na sponsor ne zala ki soki nini koi aroye bisa il faut pour poser la stratégie au iranien so c'est la première fois que abeta marti abeta déjà na maison ma yebinde makamba tactique kenda mais sur simité la petite faute na yemoko artiste encore ça remonte na temene ba benga que ça faute na yemoko yango ile simbite akoi kina se oba moto na te koi yango pe irta koi na se akoi nde wana akoi
Mais maman martyr oza pasi ndeko moko komelinga na tongo lobi batutu o bayiba kendari pas prophète Paul Dominique Konde église à Liloba va concert ya ba martyr ba événement na bango simbara mais avec héritier on dit esprit na mambo ya prophète Konde simbité. Oui, ngapi la robena lo rente wengeli ngo bete kene pa Konde falipe akenda héritier pa ki na mona lo rompe mystique ya. Parce qu'on bête n'est pas prophète. Ils ont raté et combiné. Pour toi, on va bêter avec dans la banque. Et combiné. Dans le déjà 3 martyrs, 3 personnes peuvent baquer. Il y a la émission hérité martyr naïe à bêter on a monté ma bé, on a monté ma likunia, monté ma moto, monté ma nion sowana. Vous comprenez? Pour nous reprouver. Il y a un rokana et simbaraté. Il y a un suki bongo. Il y a un suki le bango bongo. Il suki le bango bongo. Donc suki le bango bongo. Fan héritier, bolembate. Première fois que abeta martyr on a aussi gagné tout ça publicité ma casa sous martyr à corriger qu'on fait le MDP abeta martyr et si maraté premier martyr na 99 abeta ka tamba utaka zenith oba samba kimaka balongwaka ayaka a si maraté avant daka ayako beta on sous na 2002 vous comprenez et tondaka eza expérience aussi ndenge makambe keneli deuxième tour sko vanisa pena moral kota ba stratégique obeta sous martyr pour olongola et le roi pour fallait tirer devoir tirer devoir ya génération mobile ya 5e génération mobile ben o ya yi wana génération nyo celle-ci ba album o balonga pa batu ba sala ba génération na bango ba orchestre zanga ba combo pour génération quand les élèves pena au seul orchestre OK na l'état enregistré combo orchestre no bobo sko bango ah comme la lo la mko ces orchestre sans combo yomo kaka vous comprenez ndenge moto abanango fali sans combo abandi nega kokende bongo et on a lobby asala makasi fali atiki devoir tout de la faire il aime sous faire donc toze la herme sous donc s'il faut bien retenir que ça la mouvement monté que auto que espérer que l'on la devoir au fallait que la azati ata faire rien abi toze la nano total la nano pour to pointer na via moto total les nano tout ça entre parenthèses tout ce qui est au bongo total les nano maintenant en sûreté nanzambete maintenant en sûreté pour bien faire pena azala rapena sous bien ndenga azala rater na terrain bato betamment sur la faire moi trop azala pena souté faire pena m'a ramener belé ba sur côté ba cacho m'a belé boy et ça vraiment ya ko ba na maison mère pena ata ba bilwana ata ba c'est le fallait ba c'est là on a qui dit fallait ba ya ba soutenir ta héritier bon Dieu déjà qui chacun portera sa propre charge. Ah bon hein ça va bon fallait y a on la charge merci beaucoup ndeko gelo to ki na biso na suka matanga mama tshela mona bakunda ki yango parce que otomboka l'autre fois na ba matanga ya papa Verkis ne gumelara ya mama tshela mona to mama na te ko tala ne matangele kaki o mona ki le kende ni calme mama tshela mona bakundi lo la ezali pena impacté toke wana pena to matanga bo senti na musalo ya salaki dandenge il y a des fois où il bien moi bah misère bangola minene et bayaki il y a match à la mona là pena l'équipe est bien oui rançon a depuis mort oui l'équipe est bien l'équipe vraiment bien l'équipe vraiment bien n'habité ba misère bayaki te ba misère bayaki na monaki Milabel na monaki oui rançon jibota yaki Jibi na mona quitté so aya kinde bon ba kota ba bela ka lingo mona aya quitté vraiment na évité l'équipe bon pour ani na évité matanga vraiment comme ba ki to lo belango souté mais ngo ba mususu mais tant to zwana to vanda to lo belango na sima l'équipe bien. Voilà, merci beaucoup toi qui est déjà dans souka année comme on déjà dans souka ba disque bimi et belé pe na souka afala bimsepso formule 7 papa Chira bimsala biso le 24 décembre balle de match fabrica sabo kele biso nzembu moko na générique mouvement décembre on a bato ba beta par rapport à bloc bimi non jusqu'à maintenant on met un peu ko gagner terrain ndenge o monel bango nyoso nde ba bimi si bongo balbam borne zupena en clarté ne jus na pena mutako sorte ka banze mo mo zo maintenant pena jus pena place tenir za pena ke mutu pena beti générique mo pena e bin na décembre azate
azate ba le match mais le 24 et na yoka kiango na rende zule mayimbi ayimbi bien na 50 ans ils a 50 ans sur nini 50 je crois bon titre wana pe merci JB to les balles de match mais et bimi l'on bal bam c'est bima kaka mais koyemba na yoka pour na ba chana pour jouer na boki on so la ndeko ba mo bimba na yoki on pe Nathan na yoki zule mayimbi bien na ceux qui 50 wana sous no gi mwanze voilà moi bien. Mais la générique, générique moko ndenge kanga pena ndenge robida zekiso aboki générique kangi penda ndeza nante mutalekine muningate banzembe suka na moko normal pe na génération kabiso muto yo po bando balingi na bonso ba sorto wana te bango kilelo na bango nde makambo kilelo na bango nde makambo kilelo na bango banzembo ba décaler yo ba décaler o ba beta wana nde bango mais obizo bientôt c'est la générique au pédé au canapé to bouger to ningana to la peine ba fête pour les versions to sona qui a la banda to ke banil bon et l'européen ils ont entendu mon côté l'examen kangi ils a été ceux qui dans lobby o ya kofi o ya fallu ani na ko cité et le côté ils a album bimi to yo quand on a ba décembre malé mais kofi ayi banda on a c et matati et rokende landé qui na lango mais fallait aller na sexy de monique bima qui na générique ne abeta on ba ndenge mo ba sorti mo voilà et l'autre et rien l'autre. Voilà, merci beaucoup Ndeko Gelo to comme na persona suka ba batalio ba ko retenir ni na passage na yo yo to lingano ba dédicace te poto kabona mbamoko bien lingala ngate bien la pesi bato ba na chaîne Mbote merci na Alex Vianney elingo aussi là oyoko salanga visite pona le bela makambi ya martyr salinga vraiment bien beau s'abonner mingi moto ayambara o alobane ka vérité ngaza na ngamuta mission morote o simbi et simbite et tamboli bien et tamboli pe bien te tamboli pe bien te boza décider pour ngai ngala sala ngai naza vraiment s'opposa na souci o benga nga sala nga remarque te o lobana nga likamro boye et c'est personne nenge na lobaka numéro la ngezali 243 81 080 37 71 salinga remarque les musu na loba mo likolo ya mona kiti ko ba likolo na pesa kana pour bango ba journaliste balinga neti likameza bongo te ya linga comme ça bongo yango nga siko na zongi saka na nzela eza bongo te o ya sali boete o ya sali bona zo bisa ko sekatenga eza bongo eza bongo toko ça pourquoi toko ça pourquoi pembe kaka là dinga pembe tu on a besoin moni tout dinga ce que ba le bob parce que ibimaki nango mais eza nango na impact te ndeza nango beta le solo c'était mo surtout notre quartier là terre mais on est bien mais façon ya yibo ko mo ke belé ko lo ba sorti moko et bien on est celle on pena bien te fala tika animateur na mukusamboa akene nora moi mingi osomo na kofi banda et quantité et si maninga boka a comme chaque album vraiment tout fait le rôle ba animateur c'est pas bien a tika ba on se libre ngala ibi kofi abana oboka ne déjà kala aboka ba V12 aboka ba wake up vous comprenez aba boka mais na ki na boy c'est qu'on est tous la fatigue la animateur générique moko pour je kofi beta générique na loati les lo ezana elo remonter et les kalo so teltine ba film nigérien nana si film nigérien ba bina loi na kati ya boîte chamuko ale bazo bina yango na so film so Nigeria ya Mike Boya ko kake na boîte mo bazo beta générique akofiona loi zomona ba générique ndi yango wana bandi na ba animateur isuki na ba animateur ko vraiment tout fait neti mbembe ezaki to ko na ka mais façon est-ce que fala tikila ndi emukusa mwa biloko wana apalola mais kofi vraiment tout fait ne ba animateur bon na éviter na éviter son akolo bandeni yango na bande ko na lingi bino mingi pesi susu année qui toko to bande za l'année à prospérité auto salarié en 2023 Alex il faut to salango bobongo la mitema bolo ba ka vérité musala bien ki toko mais bomo la parce que ba ngamba batu moko ozomona ndenge ba ken ba balata ngamba fali nzoka c'est faux kolongo la cédacité doza journaliste mi la kisa ozomona papi mboma batu ba bayaki pone loko wana ba manaki trop akene na ngamba fali batu ba bayaki ozo comprendre sala musala zala na katskat asimbi te zo loba musala e kene nenge ba papa na msoba zala kala ba manda chebo wana ba papa boloa bazalaka ya ko sakanate bano samsona bango net merci nao
année kitoko. Voilà, merci beaucoup Ndeko Gelolonga, merci d'avoir tout vraiment besoin qui tant il y a pour l'on à travers émission Nabino Kitoko. Vous continuez toujours à partager la vidéo, Nabiso, vous s'abonner massivement na Concept Touch TV. Un grand merci à les Viking Vision Ozaki derrière caméra, Salik Alex Ngandou. Na Gelolonga vraiment to kota na banda Nabino. Merci aussi à toi maman Afi, maman Masolo ya papa Audace Milandu. Barake bana wingi bosali mabe. Boutique Sundoli héritier chargé moko. Bana quartier te baro sungata ndeko na bango fali popa. Après ça te bango ba beteke loko na bango ya Bercy. Boulule bakotaki non. Mais bino bosundoli chargé héritier. Yango ba kwa deux pe ba été piné koti mu pepete. Merci. Merci à maman fille, maman Masolo et papa Das Milandu. Un grand merci à toi mon vieux Patrick Trifasé courant ya Chine Gombe na Gombe 32 ans de pouvoir. Guy Boko pour le coup d'œil jamais raté. Merci infiniment à toi. Le jeune boss, le fils du pays Apacha Moupé, moi na maman Linda. Olivier Nzingiti, le pauvre de la ville toujours à la recherche du trésor. Un grand merci à toi aussi mon directeur les grands Z El Chapeau. Babi, la puissance respecte la puissance. El Chapeau, mon directeur, les grands Z, Bambo Tébélé, place aux Ali. L'ingénieur Hervé Bax, Otalabiso, mon vieux Gabé Kabemba, Hôtel de Monnaie, mon emballage à liard à dollar, et la Tebajo Bazia, depuis le Bumbashi, Bambo Tébélé, place aux Ali, Namoni Bongo, Jojo Chenya Wada, Stesso Express, de Bill Toubomba Leki, di Lixem Mungunga, Bambo Tébélé, vous êtes tellement nombreux, Alexandre de l'Amino Pinter, trop beau, continuez à partager ma vidéo, beau s'abonner massivement, Aristote Luamba, Luambaskin, Bajo Bazia, Boteno yango wana l'international Jimmy Baindula, l'attaquant qui attaque l'international Jimmy Baindula. Aristote Slomba, merci infiniment à mon vieux Gilel Lusinzu, papa na Gilana depuis Cape Town, Libanga Souka, mon vieux Aimé Bambongo depuis Californie. Je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.